Mbote pe matondo mingi na balandi ya Vom Télévision, surtout mingi vraiment na balandi ya émission Mikanda Miaboyebi. Solo bandeko balandi, toyebi biso banso lisese moko loba makasoko ngobombela moto moindo likambo, tela ebongo na kati ya mokanda. Kasi biso ya bino mosali, tatantumu mayi, mona tulobaka tango nyoso na émission Mikanda Miaboyebi maye maso oba bombela bino, biso tokosala bongo bokasi yako zipolela bino yango. Pamba te tolobaka pe tango nyonso bomo ya moto leko eleki motu ezali bongo boyebi. Pamba te boyebi nde kopesa bino makoki ya kozwa biyano na bakokoso nyonso oyo se présenter bongo liboso na bino. Lelo so totali bongo mabele na biso ya Afrika na biteni nango nyonso. Politique, science, religion eloko moko ezotambola ezate. Totangi bakelasi ya milai na biteni nyonso ya bokeseni. Kasi eloko moko te ezotambola na kati ya mabele. Toujours dépendance. Tozali ko dépendre ne teni ya religion, tozali ko dépendre ne teni ya science, tozali ko dépendre ne teni bongo ya religion. Eloko moko ya malunga ezali ko tambola na mabele na biso ezali te pona nini po tozangi bongo boyebi ya solo ya tata mokeli. Talatina ena Vom Télévision eyela ki biso pona kopesa biso boyebi bwanya pe mayele oyo kozongisa biso bakonzi na kati ya mabele na biso. Solo bandeko balani tokolika tozali bongo na sanza ya juillet kolanda bongo calendrier grégorien to manaka ya bapaya. Sanza oyo ezali bongo dédié epai ya yaki pavita. Bango nde balengelami bazali na motuya to na honneur. Bazalaka na bongo honneur tango nyonso po epai na biso ba concert yebi ete yaki pavita ezali moko parmi babundi ya minene ya lobiko loposo moyindo. Mais lokola etumbala bango elekelaki mingi na sanza oyo ya juillet kolanda manaka bapaya. Yango biso pe tatantu tubaki tokoya kolobela ya kipavita. Mais to gardaki silence moi tango molai. Pona nini? Po to lingaki to yoka nanu. Histoire vraie ya kipavita. À part na buko to yenango to yoka pe na minoko. Ya bai o tata mokela tindela ki biso ne leko oyo pona kozonga biso ne sika yetu bungelaki. Pamba te buku ezaka résumé ya pensée. Mais mayepe ya mingi etika la bongo na kati ya moto o akomi mokanda. Yango biso do sepelaki toyoka bango yambo to leka bongo na kotanga bongo buku to mona ki ba carnaval to mona ki maye maso pona kopesa lokumu epai ya yaki pavita nde mikanda mi boyo baki loko tozali na sanza oyo ya jiko na manaka bapaya biso pene équipe technique ya Vom Télévision ba dete kwaku batata ntimba siluvondi batata mansadi la nkwanga ntolula atuke sika bazali mbote na bango ya mingi to baki tokoya lisusu poto boko lobela yaki pavita buku oyo bakomeli biso to sosola ya ki pavita. Toye pona nini po mikanda ya boyebi lelo confusion ezali mingi na mitu ya batu. Badusu babenga ye ya vita kipa. Bamususu babenga ye ndona Beatrice. Toyebi ke moto oyo abebisi kombo ya moto foko benga ngo lolenge yango ezaleli. Pamba te soko benga ngo lolenge yango ezaleli. Histoire ya moto beti yango lolenge ezaleli tokozwa to toko profiter d'abord l'énergie ya moto oyo tozali ko betela histoire. Mais lelo histoire ya ki pavita ebetami vraiment mingi lolenge oyo yango elongo baniti. Yango mikanda ya boyeba eyaki na tina sembola histoire ya yaki pavita na buku oyo to sosola yaki pavita. Tolobaka nini? Lokola mokandeza na maboko na biso tokanga malobata tokende koyeba mozindo ya bososoli bongo ya kipavita biso na bino tokota bongo na kati ya mokanda bakomeli biso boye neteni nango ya ebandeli balobi Mbanza Congo le 2 juillet 1706 kolanda bongo manaka bapaya na ngonga ya zomi na mibale to na 12h ezali moka mokolo pengonga oyo biso bayindo tosengeli kotia na motu pe na makanisi na biso. Donc le 2 juillet 1706 na ngonga ya zomi na mibale to na 12h na Mbanza Congo babi Mbanza Congo eza mboka bapesi biso pe na date babi ba obligé biso bayindo esengeli to tia yango na motu na biso to na bombo to na makanisi na biso. Pona nini? Po lelo le 2 juillet le poso pembe lokola yebaki bandeko balandi toko anticiper te maloba ya mokombi mokanda tokende koyeba profondeur mais tokoyebisa bino bo déplacer te bo vanda po toza obligé ya koyeba maleka na biso ndeko mopanzi sango moko na chaîne ba panalo ba ete un peuple sans histoire c'est un peuple sans âme.
Donc soki oyebite mayemaleka na yo eza lokola moto azangi botata mokili kati na ye. Toyeba mayemaleka na biso po tovandisa botata mokili kati na biso. Ekomami epai ya nani? Epai ya Fumukusu Kia Nzala pana na Angola. Ndenge Mbuta Lumumba lobaka ete mokolo histoire ya biso ba Congolais ekokoma makaka epai na biso. Mais nani akokoma ngo? Eza moto ake kotanga histoire te nete lo bapaya. Mais eza moto oyo akozala inspiré na botata mokili na biso po a révéler biso mayemaleka na biso na bosembo nyos tozonga na kati ya buku. Balobi pamba te ezali esika pe mokolo oyo motindami ya tata Pungutulendo ya Kimpavita bamotumbaki na moto na mabongisi oyo loposo pembe na nzela ya basango na bango ya eyamba ya katolike basalaki po ya Kimpavita azalaki koluka bolamu ya biso bayindo. Loposo pembe balingaki ete tokoba kozala baumbu na bango totekamaka lokola bibwele po tokendeki kosalelaka bango misala pe bilanga minene na Amerika. Balingaki tokoba kozala bazoba, balingaki tosalelaka makanisi ya lokuta oyo batiaki na mitu ya bayindo ete bomengo ya mokili ezali na tina te. Tosambelaka pe totia motema na bomengo ya likolo na tango oyo bango bamipesaka na kosalela bomengo na biso pe balingaka totikaka bango mindele bayibaka yango ndenge mitema na bango elingi. Balingaki tolanda nzela ya losambo oyo bango bayaki na yango pe tobelela basantu na bango oyo bayebi biso te pe bakoyanola biso te. Balingaki toliaka bilei biye biko kweyaka na se ya mesa to oyo bango babwaki po tozala lokola bambwa basalelaka bango. Pe ndenge mobikisi na bango Yesu atangisaki bango yango na Matthieu 15:26-27. Nde ezali komona na ete lelo oyo ete na tango bango balie dendo biso tolie bisuka dendo. Tango bango balie ngulu biso tolia makoso. Tango bango basaleli babwaki biso tozwa pe tolobi occasion de robe. Tango bango balati pe babwaki biso tozwa tombola. Pe bongo na bongo oyo ezali maye ekotisa pasi epai ya bayindo. Etangamela biso te kotikala na pasi oyo libela na libela. Eyaki koya na tango bango loposo pembe bakotelaki biso na mabele na biso nde po tokangwama na pasi oyo tata mokeli wabikelamu biso kati na tata Mpungutulendo fumu mokambi pe mobateli ya bankoko na biso uta ebandeli batika biso te. Batindela biso molongo ya batindami na ngambu na biso moko bayindo po ete bakumbela biso sango to message ya lobiko na biso. Bososoli, boyebi pe lolenge ya kosala pona kolongwa na pasi oyo tozali na yango te na mokolo ya lelo oyo. Ndenge batinda pe ya Kimpavita oyo esengeli sikawa toyeba pe tososola mozindo bwaye. Totombeli bino botangi malamu. Solo bandeko balani totangi mwa mingi oyo ezali bongo ebandeli po tokwa boko sosola buku oyo tozali kotanga pe pona nini bakomeli biso yango. Tokolikia ninge mokomi mokanda bakomeli biso awa. Soki lelo tokotanga ya Kimpavita pamba te bazali moko parmi batindami oyo tata mokeli batindelaki biso pona koya kolongola biso na dépendance totale o mondele ayelaki biso awa. Pamba te souci ya mondele ezali ete a maintenir biso bayindo toujours na kati ya dépendance. Bango balati bilamba babwaki biso tolati. Bango balati sous-vêtement babwaki biso tolati. Bango balobi ke tozana makambo boye biso pe tolandi. Bango bazongisi boye biso pe tolandi. Na kolikia kino lelo mabele ya Afrika ezali ko dépendre totalement na mikili ya bapaya. Eza maye o mondela préparé etika la libéra lokolo ezali lipe kozana biso mokona mokolo. Kasi parmi ba combattantes ya Kimpavita atelemaki pona koloba non. Esengeli to bongo la lolenge na biso koza po tata mokeli akelaki biso te bayindo to dépendre totalement
toto dépendre na loposo mosusu pamba te lokola bango bakelemaki na tata mokele biso pe tozali bikele ya tata mokele senge totambola lolenge tata mokele asali biso et non lolenge mondele a lingeli biso solo bandeko balandi tokoba kaka na kati ya buku tokende bokoyeba bozindo ya tososola ya Kipavita mbotama ya Kipavita. Yaki Pavita na mosuni abotami na mobu 1884 kolanda bongo manaka ya bapaya epai ya tata Sava elongo na nengwa tope mama Nsenga na mboka Nkongo to na royaume Congo mingi penza na eteni ya mabele ya Angola ya lelo. Na kolikia lelo tant tolobaka Angola ezali fruit ya conférence ya Berlin. Pambate kozwa Angola Afrique centrale nyonso ezalaki bongo empire Congo to royaume Congo lolenge bato babengela ko pona bososoli. Et Yaki Pavita azali moko pe ya biso oyo abotamaki na eteni ya mabele tant kaboli et se retrouver lelo na mabele ya Angola. Balobi na kobotama na ye baboti baye bamopesaki kombo ya Ntimba. Ah bazando ya tata Ntimba silonvondi mpose. Ntimba lipasa mais azaki kombo ya Ntimba na kobotama na bango kombo ya Ntimba bongo sima na ye kouta kotanga na mokili ya molimo balongo bamoko pesa kombo ya Kipavita. Bandeko balandi bosembo ya mayemaleka na biso toyoka kaka ke oya Vita Kipa o ya Vita Kipa Beatrice. Mais lelo tozali koyeba ete ya Kipavita batangeli biso baboti na bango tata na bango tata Sava mama na bango nengwa Senga. Ah makambo za monene balobi ya Kipavita abotamaki na kombo ya Ntimba. Mais sima ya kotanga na mokili ya molimo nde bakopesa ye kombo ya Kipavita. Pona nini Kipavita tozonga na kati ya mokanda balobi Kipa elakisi lisano to mayele jeu stratégie tactique et Vita elakisi bitumba to na kote ya bampaya komba nde Kipavita elakisi mayele ya etumba jeu stratégie ou tactique du combat. Bandeko balandi balobi tolobaki ne bandeli kombo ezalaka na signification na yango pe bapesaka kombo epai ya mutu na sentiment te bapesaka kombo te kombo ezali ko incarner mission oyo bango baye na yango. Nzoka ya Kipavita ayaki pona ko bunde tumba ya lobi ka loposo moyino yango kombo ne pe kozala Kipavita technique du combat to tactique du combat. Bandeko balandi tokende kososola ya Kipavita bozwa babukwa bokomaka pamba te histoire oyo yango tokobetela bana na biso bana ya bana na biso ezake histoire o mondela betela biso ya lokuta vraie histoire ekokoma maipai na biso moko bayindo kolandela masakoli ya Mbuta Lumumba oyo bayebaki ete histoire so batangisi biso ezali bongo lokuta bayeba so balekaka o spare na histoire te ozobeta histoire o mondela tangisi nzoka mondela kotangisa histoire po adenigre to po kitisa bakoko to bayebaso baluka bongo bolamu na biso tozonga na mokanda bobongisami maye mazalaki malingisaki pe masungaki bokoti na mosala bwaya Kipavita. Maye nini mabongisamaki maye nini mazalaki maye nini malingisamaki pe maye nini masungaki ete ya Kipavita bakota bongo na kati ya mosala nini ya kobunda pona koluka bongo bonsomi ya mabele ya bayindo na eteni oyo ebongi toyeba ete yambo ete ya Kipavita atelema pona misala pe etumba na ye ya kobundela bayindo ezalaki na nkumu monene ya Vita Nkanga oyo abandaki likambo liango pe abundaki bitumba ya mbwila na 1865 na manaka bapaya pona koluka bolamu ya loposo moyindo pe sima na yango ezalaki na nengwa mafuta oyo akomaki mpaka kasi atindamaki pe atelemaki na 1702 kolanda manaka bapaya pona kobongisa nzela ya boyei bwa ya Kipavita ya Vita Nkanga pe bitumba ya mbwila ndimbola poto sosola bongo bitumba ya Vita Nkanga pamba te batalisi biso ete yambo ya Kipavita atelema pona kobundela bongo etumba ya lobika loposo moyindo pe bosomi na biso ezalaki na bayemi bale pe ya motuya makasi balekelaki
ezalaki nani, ezalaki ya Vita Nkanga, ezalaki nani, ezalaki bongo Nengwa Mafuta. Kastoke de boko sosola baye wana mosala nini basalaki yambo ya botelemi ya Kipa Vita. Bayebisi biso boye na mobu 1540 kona manaka bapaya mokonzi Mvemba Nzinga sima ya komona ete basango bakotisaki mabe mingi akokomela Vatika po ete alongola basango wana, kasi basango wana bakoluka koboma ye lokola bawutaki koboma tata na ye. Pona ye bakoya kokotela ye na minduki esika azalaki na losambo elongo na bandimi mosusu, kasi mwa libaku na ye po asalelaki mayele ya bankoko, alimwaki na kati na bango wana nde abikaki na liwa. Kasi na mokolo yango bato ebele bakufaki. To sosola boye maye oyo basango basalaki ezali komekama ya mibale ya koluka koboma mokonzi ya mboka Congo. To deuxième tentative ya coup d'état. Pamba te ya yambo balongaki ezalaki epai ya Nzinga Nkuu na eleko ya mokonzi Nkanga Lukeni. Lokola ye aboyi kotia mokoloto na mokanda ya kopesa bamputulu keso ndingisa ya kosalela bomengo ya mabele ya wando nde ekosala ete bamputulu keso bakotisela ye etumba. Na eleko ya etumba wana Nkanga bwa Nkanga mwana ya mokonzi Nkanga Lukeni abotamaki sima ya mikolo nkombo ya Nkanga bwa Nkanga bakobongola yango pe ekokoma Vita Nkanga. Nzoka nde Vita elakisi etumba bongo na lelo biso tozali kopesa ye lokumu mingi na kobenga ye Yaya Vita Nkanga. Bandeko balandi na kolikia boye ya Diego Kao na mabele na biso na 1480 kona na manaka bapaya. Diego Kao soki ayaki awa ayaki te par sentiment, ayaki awa na ba difficulté o bango bazalaki na mabele na bango ya Europe. Etango bakangi mafongo bapanzi d'explorateur pona koluka mabele nini bakobikela kona na crise o ekotelaki bango e na boye na bango awa Diego Kao azali parmi bato oyo bako découvrir Royaume Congo. Ekokoma na ye awa lokola bango bakangaki makita na mabele na bango ete bopanzani pona koluka mabele oyo tokobikela. Tango bakomi na Royaume Congo kolanda bomengo o bango bakutaki kozonga epai na bango nde na 1485 batindeli biso ba missionnaire. A qui dit missionnaire? L'homme en mission. Etinda nini ba missionnaire bazwaki ya kosala ete bomengo ya mabele ya Afrika ekoma ya bango. E ba missionnaire wala tango bayaki toyebi ete ba missionnaire bango nde bayaki kotiela biso église. Église nini? Catholique. Et tango ba missionnaire baye awa bakoteki na mosala ya ko désorienter oyo ezali bongo makanisi boyebi bwanya pe mayele ya baindo. Pona nini? Po ba atteindre objectif na bango ya ko récupérer bomengo na biso ekoma ya bango. Et tango ba réussir le 3 mai 1491 ko baptiser mokonzi Nzinga Nkuu nde bakomi automatiquement au-dessus ya mikano nyeso ebane kozwama na kati ya Royaume Congo. Et mokonzi Nzinga Nkuu lokola azalaki na botata mokila perdre yango aye komona defait nango sur le terrain na kati ya mboka na ye to na kati ya mabele to na kati ya empire na ye ezotambola lisusu malunga te. Ne tango akoluka asala retour na bokoko na ye lokola ba missionnaire bayebaki ete soki mokonzi Nzinga Nkuu asali retour na bokoko na ye biso tokoza suda ba capacité ya ko contrôler mental na bango ti esengeli mutabo esengeli ko anéantir ye. Premier coup d'état. Donc soki le tomonaka ba coup d'état na Afrique, premier coup d'état balonaka premier coup d'état ezaki ba sango catholique ba missionnaire. Faut ko kebela donc tango tomonaka église catholique azo telema en tout cas faut ko kebelaka biso baindo histoire babongolaka yango te. Histoire babongolaka yango te. Tokolika tango basombaka pe avion bapesaka kombo ya Kipa Vita esengelaki koma na mabele ya mwanda po ba inaugurer yango. C'était prévu babengisa pe ba catholique ba osala losambo mais toyibi mayele kaka batelemela bango bakoya kosala inaugurer pamba te ba catholique bazali parmi baebatu oyo bandeko balandi tokosisa maloba te po tokotanga mosusu tongi tokoma vraiment na buku mais toyeba ete premier coup d'état bayeba traité na yango
ti ezala réaliser ezali bongo église catholique ba réussir ça na koboma mokonzi Ndingako. Pona nini po bango ba s'implanter ba yingela ba vandisa oyo ezaki bongo lokuta makita bayaki nango ya ko désorienter makanisi ya bayindo mayele ya bayindo boyebi ya bayindo po bango ba vandisa bondoki awa po tokoma toujours kozala ko dépendre na bango bomengo oyo ya biso ekoma ya bango pa na biso do bénéficier na yango te. Tozala prudent na église catholique oyo bayelaki biso na kati ya mabele na biso. Nde yango ba resisaki ko boma mokonzi Ndingako. Bandeko nde balobi ete eya Vitankanga akotelema lisusu na etumba ya kobundela bongo mabele na biso oyo ezaki bongo mabele ya wando. Pona nini akoluka telema po ezaki mabele na biso. Lokola mondela yaki ete nyonso ya biso esengeli koma ya bango diamant, cuivre, coltan, nyonso koma ya kino lelo bazali ko instaurer même système na kati ya mabele na biso. Yo moto moyindo tam so na accès ya kokota mais mondela zo kota zo timola pe akena yango. Complicité église catholique pona nini po a désorienter makanisi moye mutaki basuko contrôler o yazali ezali pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala ya moto. Tozana émission makanisi ya bato te mais na kati ya mikanda mia boyebi tozonga bona kati ya mokanda. Ekutaki ye etumba wana mokonzi Vitankanga na tango na ye akozwa mokano na mokolo mwa 13 juillet 1665 na manaka bapaya ya kokumba etumba monene pona kobengana bamputulukeso. Soki kombo ya mputulukeso eko déranger, mputulukeso ezali appellation o bakoko na biso babengaka loposo pembe. Pamba te loposo pembe tango bayaki na mabele na biso kolandela eta o bayaki na yango. Bayaki bakonda na hotel état de santé na bango. Ngata da tumbuku naza mukie me bango nga mukie ya bokono te, mukie ya ba réalité me bango bagi soko na mukie ya nzala. Hotel va bosoka longole la mo bando tanga ba cote. Tala ka nzala mdazo lia bitabe na poso zo yeba teke balongola ka poso baliaka. Eta wana bayaki na babenga ba mputu bato nzala. E moto no bane ko uta Europe lokola ba premier bato bayaki azaki ba portugais do ba putulukeso bato nzala bato bakelela. Ezaki sirno o ba kolaki bongo loposo pembe ba putulukeso. E yaki pavita amen ya Vitankanga bolimbisi amenaki etumba ya makasi contre ba putulukeso pona nini pona kobundela bongo mabele ya wanda. Bandeko balandi tozonga na kata mokanda tokende kososola malembe mot de passe o epesaki accès epai yaki pavita atelema abundela bayindo po atikala na histoire ya lobiko loposo boyindo pe molobeli motindami ya tata mokili neleko oyo o batindeli biso asosolisa biso lisusu monene ya yaki pavita tozonga na kati ya mokanda. Pamba te baputulukeso bazalaki kozwa mankele bandeko bozala na kokoso ya kososola tango mosuku kota na biso balobi mankele nini kolimbola nini mabanga ya ntalo. Pamba te baputulukeso barekiperaki mankele na biso mabanga ya ntalo na biso ezalaki nini ya ntsongo ya ngwana cuivre pe ya sengwa ya ngwana tobengaka ebende to fer na mabele ya wando wana Kongo ekambemaki na yaya Vitankanga to Antonio premier kolanda bongo appellation ya bapaya to kombo o bapaya babengelaki bango. Yende aboyaki bayiba bomengo wana epai ya baputulukeso to ba portugais. Pona ye ebongaki ete bomengo wana ezala ya bana mboka. Bongo likambo yango esepelisaki baputulukeso te elongo na banganga ya nzambe oyo bazalaki neleko wana bakapusinu to bakapisen. Na ba Hollandais nde bongo bazwaki mokano ya kolongola yaya Vitankanga na bokonzi pe koluka koboma ye. Kasi mokonzi Vitankanga asangisaki bana mboka banso po ete bakende etumba ya mabele nde bongo banso bakozwa bibundeli ye moko liboso ye moko na liboso mpo na tango wana ezalaki bongo bakobanda bitumba na baputulukeso oyo basanganaki na bandeko ya wandu na bandeko mosusu
bitumba bizalaki makasi penza na lolenge ete makasi mabayindo na ngambo ya mokonzi na bango Vitankanga mazalaki bongo kosilisa bato ya Wando na baputulukeso. Likambo ya pasi pamba te ngambo moko ne soyo mokonzi ya ba wasoloka elongo na bayindo mosusu bamipesaki na kosunga baputulukeso pe koluka kokweisa ya Vitankanga. Pe bongo ezalaki pe na ngambo mosusu bawasengele bango nde bapesaki ye tato ba ye ya Vitankanga maboko pona kobundisa mindele. Na boy tozali kotalisa ete na lelo soki ozali mokitani to descendant ya ba wasoloka elongo na ba kimulaza yeba ete ozali na molongo ya baye bakotisaki mabe to ba traître nde libabe ezali kolanda bino te lelo oyo lolenge moko pona baye babundisaki bakonzi lelo oyo. Kasi soki ozali mokitani ya bawasengele wana nde ozali na molongo ya baye babundelaki bolamu ya bayindo nde wana bolamu ekozanga te bolimbisi kolanda yo. Bandeko balandi kala ezalaki ete poto bundela mabele mokonzi liboso soki baramene système na mikolo oyo na koliki bato balinga soza ba président te soki bazwi système wana ba Vitankanga bazalaki nango ete mokonzi ya ekolo azala liboso na front bato bawela so ebonga présidence ti ekoma mai ebonga présidence yininga matanga liboso bato bakokima mene leko wana ya Vitankanga mokonzi akotelema liboso bamapinga na ye na sima bamapinga na sima bakei etuma na banani na baputulukeso o balingaki ba récupérer mabanga ya talo ya mabele ya Wando. Me kokamwe ezali nini bandeko pe bazalaki wana bazalaki wana bawasoloka bango bakendaki po babundisa mokonzi Vitankanga traîtrise ebandi lelo te ndenge pele tozomona ete ba-américain ba-occidentaux baza na posa ba déstabiliser RDC bako utiliser nini ba pays limitrophes bako installer ba base na ba pays limitrophes ezaleme bandaki wuta kala bayindo bazaki na traîtrise wana ya ko trahir ezali bongo lo poso na bango okomona congolais andimi azwa mandoki amene rébellion na kati ya mabele na ye po abundisa mabele na ye po aboma bandeko atangisa makile ya bandeko na ye solo bandeko balandi eza pe mai wana elekaki na mabele ya Wando loposo pembe amalmenaki mokonzi Vitankanga alikaki kaka ba récupérer bomengo wana me ya Vitankanga lokola pazaki na bayi o basungaki epene na ye e lokola pala tsabe na nguya tata mokeli ya mabele na biso nde abundisaki loposo pembe makasi babilo lenge nini mokonzi Vitankanga akufelaki balobi tango basango to bamupe bamonaki ete bazali kokoka te kolonga mokonzi Vitankanga nde bakobenga moko ya mondimi na bango oyo azalaki na libota ya Kimulaza Kimulaza bakokosa ye ete mokonzi Vitankanga soki azali kolonga na bitumba ezali na nguya ya satana ya bakoko na ye nde na bongo soki ye Kimulaza alingi kokende likolo asepelisa bango na kolukaka bongo koboma ya Vitankanga na meli lokola ye azali na ngambo yango ya bayindo eyokaki Kimulaza boye mondimi ya mupe akanisaki ete bayebisaki ye solo nde wana akendeki kokota na kati ya bitumba pe akotuba ya Vitankanga mbeli na mopanzi pene ya motema nde akweyaki na mabele nde baputulukeso na bandeko ya Wando bakoya pe bakomokata motu pe bakomema yango na Luanda esika kani bakosala mesto misa na paroisse ya Nazareth kuna na Luanda pe bakomelisa ekaristia vino pe whisky nde bakosala fete makasi na moto ya Vitankanga na likolo ya mesa ya misa
ezalaka bongo mois 29 octobre 1665 sima na yango bakotinda motu yango na Vatican epai ya pape wa Roma ya tango wana. Bandeko balandi epesi pasi pe mawa soki totali lelo même na mabele na biso ya Afrique bayebanso baparticipa na liwa ya barévolutionnaire to bayebaluka bolamu na biso okomona kaka ba très proche collaborateur na bango bayinisaka biso pe bakonzi na biso okomona ete lelo ya Vitankanga po bayina ezali parmi banani mondimi ya catholique balaki ye paradis bakonzi so baleka même Mbuta Lumumba po badiaboliser communiste elekelaki kaka na église catholique sima ya liwa na ye bato babandi ko regretter ye mokonzi Mobutu okolisi politique à retour à l'authenticité bato babeke mokonzi Mobutu alingi nzambe te boye boye tout ça c'est toujours l'église catholique accueilli ba regretter ye bavuvuzela eleka wa tongo poko makelele pona kobenga na président honoraire toujours église catholique ba réussir kokosa mondimi wana tubaya Vitankanga mbeli nzoka ba missionnaire bayaki na bible batei biso ete linga moninga na yo kozongisa mabe na mabe te koboma te mais bango CCC ba réussi ko instaurer ko installer coup d'état système à coup d'état mabele na biso bakena koboma ya Vitankanga ba utiliser nani mondimi na bango po balaki communion mais yako kama sima ya koboma ya Vitankanga bazui motu wana bake ko célébrer nango messe batango pe likolo ya altar na paroisse na bango ya Nazareth. Mais bandeko boko kamwa ke mutu ya Vitankanga ekendaki Rome mais tant tolobaka lisolo ya Mbuta Lumumba lino Mbuta Lumumba euta wapi lino Mbuta Lumumba euta wapi to bayeli biso lino eutaki wapi do bato wana bazana mwa do bazana bizaleli ya mabe makasi koleka poto ko do to Mbuta Lumumba bayena lino do lino bake lino Mbuta Lumumba balongola ka na nini na mbele na marteau na pince na tenaille to na nini do soki bayena lino seke mutu ezalaka wapi ndenge basalaka pe ya Vitankanga bandeko bayindo na pasi na motema tant totangaka mayoyo me tokobaka na kati ya mokanda po tokende bongo koyeba vraiment toyeba kososola bongo ya Kimpavita kopanzana ya Mbanza Kongo emonaki bayindo ezaleli mabe ya bandoki oyo basango basalaki pona motu ya mokonzi Vitankanga nde na kanda wana bayindo bakokende kopanza Mbanza Kongo pe na ndako ya losambo oyo ya yambo bamupe batongaki na mobu 1506 babengaki yango kobanda wana na kombo ya Nkulumbimbi to koko ya mabe tangu yango fo bosembo ya mayemaleke kwa boko zala kaka na mboko toyoka bato ete bolamu na biso bayindo ekangama na Kulumbimbi chozika fungo leko fungo na ndako wana na kolika tata ntimba ingeta matondo mingi tata ntimba tila biso image wana ya Kulumbimbi ingeta tomoni yango matondo mingi luka siko sika porte ezali oyo fungo na ndako wana me bato babeta histoire awa Kulumbimbi eza sika ndako moko bota lokola liyebo ekite yango moko boum bandeko balandi tozongisaka matondo ya mingi koleka tozongisaka matondo ya mingi koleka ndenge tata mokeli batindelaki biso fumukusu ni tete bango nde lelo complexe wana ya infériorité complexe wana ya manque ya connaissance nde kino lelo tozalaka na yango po tongo yebaka ke Kulumbimbi eza ndako moko ebota lokola liyebo ke Kulumbimbi eza esika oyo soki bato bake bafongoli bolamu ya bayindo ye me banda motindami ya tata mokeli molobeli
instrument oyo tata mokaze ko utiliser la voix to la bouche autorisée ya Fumu Kimbangu baloba bosembo wana lisolo kulumbimbi tetele moins tozonga na mokanda ndako oyo etikala boye pe ezali te lelo na Mbanza Congo. Simba malamu longola likambo ya kopanza to kosakaje Mbanza Congo na bozindo ya makanisi na bango. Bayindo bapanzaka te Mbanza Congo kiboyindo kasi bapanzaka nde San Salvador Kimondele oyo eyaki kovanda na mabele na biso bayindo. Elingi koloba bapanzaka mayemindele bayaki kokotisa na Congo losambo mangomba bizaleli pe bongo na bongo ya mindele. Donc sima ya koboma ya Vitankanga kokata motu na ye nde baye ya Mbanza Congo batombokaki bakei une église na bango o babengaki Saint Solverto San Salvador wana eza bongo na côté ya portugais bayindo bake batomboki bapanzi église wana ya San Salvador to ya Saint Sauveur. Sima ya kopanda babike oyo eza Saint Sauveur te oyo ezali nkulumbimbi koko ya mabe bayelaki biso. Boto balobaka nkulumbimbi ezeloko kobetelaka tolo to koko ya mabe. Siko koko ya mabe ko kobetela etolo koko mabe koza na fongola pona bolamu na biso. Ata kuta bandeko na ngai. Na tozo ko bakopesa mbuta lumumba raison. Ete vraie histoire eza biso nde to koma. Et puis banani ngo ba komango eza ba moyindo oyo aza conscient. Moyindo aza conscient oyo avandisi botata mokeli kiboyindo kati na bango. Eza tege moyindo oyo soki outi wapi pe na mayele ya banani po kokomela biso maye oyo malongo baniti. Babi maye oyo elakisaki Mbanza Congo kombo ezaleli pe lolenge ya San Salvador kibopaya oyo ekumbaki liwa epai na bango. Yango kobana na tango wana Mbanza Congo evandaka lisusu bato te pe bongo Congo ekabwanaki biteni na biteni betuka elukaki kokabwana na Congo mobima nde esika babokonzi mike mike to ba royaumet ekobotama ndakisa lokola Congo dia Lemba to dia Mbula Ngoyo Kibangu Congo dia Lwangu pe bongo na bongo kasi Mbanza Congo moto avandaki kati na yango te. Esika ya mokonzi Vitakanga lelo oyo na mokili ya molimo. Bandeko balandi sima ya koboma ya Vitankanga baye o bavandaki na Mbanza Congo batombokaki bapanzi nde salaki ete royaume Congo epanzanaki na biteni mike 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 ba Congo dia Bula ebotamaki basong bangoyo ebotamaki bakibangu do ekabwanaki na ba royaumet kokweya ya royaume to ya empire Congo ekweyi pona nini po bosata na olo poso pemba kotisaki toto mona kama kita ya conférence ya Berlin na 1885 eza continuité ngai émission fallait ata 200 minutes mais tozoko ba pona moni ja kuna liso ya Ngozulu azali kosala biso sin na lombango nyonso oyo tozokende pona kokende découvrir histoire ya Kipavita. Bayebisi biso boye esika ya mokonzi Vitakanga lelo na mokili ya molimo kolandela etumba monene oyo ye abundaki pe kolandela lolenge ye asukiselaki bomoi na ye na lelo oyo na lelo azali na mokili ya molimo kuna azali kotangama molongi pe azwa esika ya kozala mbasi monene ya bitumba yango wana akoki pona kosunga kopesa bokasi pe kopesa elonga na bayebanso batikali na mokili ya mosuni baye bazali kolanda matambe na ye ya kowela bolamu ya bayindo pe ya kobundela mabele na biso bayindo na boye toyeba ete biso bayindo bakonzi pe bakonzami pe bakambemi tango nyonso tokobelela ye ya Vitankanga lokola azali molongi pe akendeki mbeka pona kobundela mabele pe bokonzi ya bayindo nde azali na nguya pe akoki solo pona kosunga pe kopesa biso elonga liboso ya banguna ya bolamu na biso bayindo. Tala esika ya Kipavita tango atelemaki pona etumba ya kozongisa lisusu Mbanza Congo pe Congo mobimba
abandaki kobelela ya Vitankanga mopesi malao. Esika loposo pembe bakomaki kobenga bango na goigoi nyonso ete ye ya Kimpavita asalaki lisanga ya ba Antonien na bolandaka Antoine de Padoue mondele oyo nde lokuta ya mondele. Bandeko balandi toyoki ya solo tango bamapinga na biso le tozobundisama bokendo belela soki milimo ya banani me molimo oyo esengeli bobelela bino bamapinga na biso ya mabele ya Afrique foto belelaka ya Vitankanga po azalaki mama na guerrier mobundi monene oyo abundelaki mabele na biso pe akobaki yango kino na suka. Tokokanga maloba mingi te koto po babike ya Kimpavita po alonga na etumba na ye abelelaki bokasi epai ya nani epai ya Vitankanga. Litomba ya mosala ya Nengwa Mafuta mobongisi nzela ya Kimpavita. Na mobu 1700 ede Nengwa to mama Mafuta atelemaki pona kobongisa nzela ya boyei to ya misala ya Kimpavita. Bango Nengwa Mafuta to ye Nengwa Mafuta alatamaki na nguya ya tata Mpungu Tulendo pe abandaki koteya bandeko na ye baindo pona kososolisa bango ete tango esili kobelema balamuka na pongi pe bayeba ete biyamba ya bapaya oyo bazali kolanda eyaki na lokuta bayeba bengamaka banganga ya Nzambe bazalaka banganga ya Nzambe te kasi bazali banganga ya Roma pamba te ezali na yango Nzambe te mutu atinda bango awa na Congo ezalaki Rome to Roma. Na nyonso wana lokola Nengwa Mafuta azalaki kobongisa nzela ya misala ya Kimpavita na mabongisi esengelaki ete baindo balengelama bongo po ete bayamba noki pe na bososoli makasi maye ya Kimpavita azalaki na yango pona bolamu ya loposo moyindo mobimba. Bandeko balandi tokolika ete ya Kimpavita po abanda mosala ezalaki na baye balengelaki boyei na bango. Mama Mafuta azali mobongisi nzela bazali pe moko oyo tango ya Kimpavita telemaki batikaki nzela na bopete nyonso course au pouvoir ezalaki te entre Nengwa Mafuta pe ya Kimpavita. Tokota mbala moko na bobandi misala ya Kimpavita ebandeli ya manso na 1704 sima ya mibu tuku mibale to 20 ya mbotama na ye na mosuni akowa na bokono ya fièvre. Nzoka nde na tango ya kala bakoko na biso bazalaki kosala soki moto akufi bazalaki kozela naino mikolo misato po bayebaki ete kati na mikolo miango nde bazalaki kotala pe kolandela mingi nzoto ya mowei pamba te bayebaki yango malamu ete kokufa ezali kaka kokabwana ya nzoto ya molimo nde soki ya nzoto na molimo nde soki liwa eye elingi koloba na mokili ya mosuni nzoto ekufi molimo abimi na nzoto na mokili ya molimo yango ekei kosamba to jugement sima ya mikolo misato nde mokano mokozwamaka kuna na mokili ya molimo mbala mosusu ekosenga ete molimo azonga na nzoto nde moto akosekwa wana alamuki pe azongeli kozala elongo na bato banso mbala mosusu awei libela nde molimo akozonga te na nzoto sima ya mikolo misato nde bakokende kokunda nzoto. Mondela tile biso piège lelo ekoma kaka mutu kaka kati motema sikoyo mbala moko lingai ndako ya malili tozokufa na biso te tozokende kufa yani na bamorgue bakoko bayebaki ete soki moto azopema lisusu te bayebi ke voyage spirituel bandaki kosalema contenu nga siku photo vutuka il faut vutuka bakoko bayebaki ke soki moto akati molimo tokomeme mbangu na morgue te to observer nzoto o panda mikolo biso pamba te molimo wana akoki kozwa bakoki kointerpele na mokili ya molimo aya contenu ya jugement to likambo moko eza kuna bafundi bango tango mosusu po bososola mfoko ya siku nde tango akokoma kuna bakotala gravité ya likambo lolenge yango ezaleli soki eza nango mbeba ya makasi te eza nango nde molimo wana soki likambo leli kai mokolo moko to mibale 3e jour omona mutu alamuki asekwi
mais ce qui est grave nde ba ko maintenir molimo wana kuna nde ko sala ke ba benga moto akufi ba koko ba yibaki mayowana ya ki pa vite na 1704 ba teleme lenge mwasi ya mbula tukumi bale sima na bango kozonga mokila molimo ko kufa to utiliser terme pour bososola biso ba koko batalelaki nzoto na bango pendant mikolo misatu pona kotala ete nzoto oyo kufi to te bande ko balandi mondela piéger biso partout a piéger biso partout balobi bongo pona yaki pa vita tango azongaki mokili ya molimo to tango akufaki sima ya mikolo misato yambo ete bakende kokunda ye akosekwa to akolamuka na pongi ya liwa ekolamuka ye bongo makambo maso makomeli ye polele pe bato baye bazalaki wana bako tuna ye kasi okufaki pe ye akoyebisa bango ete nakufaki na ngai te nakendeki nde kokutana na bakonzi ya bayindo pe ya Vitankanga Antonio Premier bango balakisaki ngai pasi nyonso oyo bayindo bazali koyoka tina na yango pe lolenge ekosila yango esengeli na ngai nalakisa yango na bino bandeko na ngai bayindo bandeko balandi tomoni esika oyo etumba yaki pa vita ebandelaki yaki pa vita elenge mwasi ya 20 ans so totali lelo bana basi ya 20 ans eza rare baza kutu pete oyo batele bakwa bundela bayindu lelo me yaki pa vita atalaki age te oyo azalaki na yango atelemaki po abundela bayindo me po atelema abundela bayindo balobi ke akufaki nsima ya mikolo misatu likosekwa ya malamu nde yango wana oyo abisa biso ke o moto moko na Bible asekwa me kosekwa elingi koloba nini réanimation ya cadavre to ya moto akufaki azongi na bomo azongeli vie na ye normal me akokamwa moto wana asekwa akomi kotobola bamire akomi koapparaître non asekwaka te akoma nde kosala baapparition apparition mpe moto nyonso asalaka nango po soki asekwaka nde adresse ne kino lendo dokenda kotala ye na ndako na ye me yaki pa vite azongelaki bomoi na ye normal azongeli mpe koteya bayindo abandi mpe kolakisa bayindo esika nini oyo tobungelaki mpe mai nini esengeli tola ake kokutana na banani ake kokutana na baya Vitankanga molongi yango toyebaki esika nini esengeli tobelelaka ya Vitankanga bandeko balandi televizio ezali ngonga awa lelo tosukeli esika oyo ya Vitankanga yaki pa vita azwelaki bongo mosala lolenge nini mosala na ye ebandelaki tozala sanza yaki pa vita buku oyo tokokumba ngo kino na suka toyeba vraiment bozindo yaki po tolongola ba zone d'ombre oyo ezala mitu ya bato concernant histoire ya yaki pa vita totika kobenga ye ya Vitankipa te Vitankipa eza yaki pa vita te aza Vitankipa te ndetinga tata ntumbu maimo benga ngama yimo na ntumbu ekomi mutu mosusu donc obebisaka kombo ya mutu eza mpe kobebisa vibration na moya asala kati na biso ekozala ti bamapinga tobelela ya Vitankanga molongi pamba te yaki pa vita ntango baye batele bakende kokutana na bango ya Vitankanga na bakonzi baso baye bazongaki na ntina ya kobundela bongo bolamu ya bayindo tolaki bino tokozonga po toyeba bosembo ya buku oyo tososola yaki pa vita bino mpe bososola yaki pa vita mokanda oyo bokende bongo na avenue Ngiringi numéro 50A direction Chabagambela bokokuta yango yambo biso tobe ntubu tosilisa mokanda oyo bino bowelela danu tanga na balotelo bia asina tangaki yango toyeba histoire na biso tokosenga na bino bakonzi na biso ya mboka lelo bayeba so bazo servir mboka na biso bazana kiboyindo te kati na bango yango bazo koma na makoki ya koyiba pe ya kosala ya mabe bazoyeba te valeur ya mboka na biso mais soki lelo bana na biso batangi kiboyindo ba découvrir yaki pa vita ki abundela ki mabele bana bazokola na esprit wana ya révolution ya kobatela ezali ba valeur na biso ekozala difficile pour to trahir mabele na biso ke mutu ayibi mbongo aketsa na France soki mutu ayekoli yaki pa vita ayekoli ya Vitankanga tokozala na facilité te ya kotrahir mboka na biso télévision ezali ngonga pona lelo tobandaki buku oyo tosilisi yango te tolaki bino tokoya lisusu tozongisi matondo ya mingi lelo tolobelaki tososola yaki pa vita
matondo ya mingi epai ya bino banso balandi ya émission mikanda mia boyebi pona nini te ya Vam Télévision tozongisi matondo ya mingi epai ya DT Kwaku ya Kalao liso ya Ngozulu pona nini te na lipasa na bango Tata Ntimba Silovoni Mpose pona nini te na Kerkunga pona nini te na bino baye banso bolingaka émission oyo mikanda mia boyebi biso na bino tokutani na manaka ezali koya tika ete kimia yaki pavita po balobaki ete bomo ya moto ezali kaka na tina soki ozali na kati ya bosomi tanke tokozala na bosomi te tina ya mosuni oyo kozala te il faut biso na bino tobunda mpona bolamu ya bayindo maton